Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline nazosala video oyo nauti ko partager video mususu ona partager ya koyebisa bandeko nyonso mpona makambo ezoleka tobondela mpona président ya Burkina Faso, tobondela mpona président VP président Poutine, tobondela mpona Niger, tobondela mpona Niger makasi, tobondela po Niger na moma oyo eza penda eloko moko oyo azoleka na etape moko ya pasi nauti ko partager video musu bandeko. J'espère que bolandi yango oyo na lobeli makambo wana ope makambo pe ngai na tango kuna mena ko comprendre te ndeni na kati video ti na tie yango te makambo o nazolobela siko awa kuna na lobi on mena lekion likolo awa nde siko nazolobela makambo bandeko nanga biso situ batoto na France a mabe ezoya na France to lobela makambo o deja to lobela bandeko makambo avana nuna na kena o nazoloba ona kolobela siko molimo santu aza na biso molimo santu aza nanga aza pe na ndeko moko na moko oya kolanda video o bandeko buto comprendre eloko nini oyo Nzambe akoloba na biso na makambo oyo tozolobela nga nazosalela message o bandeko na ngai yango nazotiela bino nanu video ya ndeko oyo mwaso na ebite so aza vraiment ekolo nini mais na landi ye penza batindela kingango na landi ye makambo alobi nde esika na ekoloba makambo mpe na ngi na lobelango na video wana mena leka kion likolo na lobaki vraiment te to landa ye après ko landa ye ndenga na zozonga na loba o na koki koloba Nzambe amona moko na moko. Merci to landa ye sur le continent africain. Prions pour le peuple français qui va connaître des heures sombres, qui va enfin connaître la vérité sur ce que représente l'Afrique pour la France, qui va enfin comprendre à quel point la France n'est rien sans l'Afrique et surtout rien sans les immigrés qui ont été tellement montrés du doigt par certains racistes, imbéciles. Areva va peut-être perdre le marché de l'uranium au Niger, qui représente 70% de l'énergie électrique de la France. Ben oui, parce que la France n'a rien sur son territoire. Donc, qu'est-ce que cela signifie? S'il ne reste que 30% d'énergie, croyez-vous vraiment que cela va profiter au peuple? Non, ce sont les entreprises qui vont en profiter. Et comment va se chauffer le peuple? Comment vont se chauffer les gens qui ont de l'électricité en guise de chauffage? Comment les gens vont-ils brancher leurs multiples appareils électroménagers, leurs ordinateurs, leurs portables? C'en est fini de ce qui était vu comme archaïque, les papiers, les bouquins. Tout est devenu soi-disant moderne, électrique. Nous allons bientôt voir à quel point l'électricité n'était pas si moderne que ça. Prions pour le peuple français, car je crois bien que des heures sombres, très sombres arrivent. Et bientôt, ils demanderont à l'Afrique de l'aide. Ils demanderont aux Africains de pardonner. Et ils remercieront les immigrés. Très cher à terme, nous avons besoin de rester très... bandeko nanga tolandi mwana mwasi oyo auti kosenga so totali bien asengi biso tobondela pona France abi tobondela pona France po mabe ezoya temps moko difficile ezoya awa na France bandeko nanga donc
abi to bondela pona France bondeli basenga keza na mabete mais biso to bondela na volonté ya Nzambe. Volonté ya Nzambe za nini? Volonté ya Nzambe za atombola Afrique. Po atomba Afrique po fo bamboko ekweya. Fo ekwe zonga na ndenge sengeli ezala, Afrique peza na ndenge sengeli ezala. Bande kona ngai soki na lingi na expliquer moi mukie makambo ondeko o awuti koloba. Donc ndenge na yebisaki bino ke Niger basalaki coup d'état kuna balongoli président na bango ba militaire bazui Niger wana. Sikoyo Kadian Pemba o président ya mboka o France Kadian Pemba lobi nini? Alobi na bango ba meka kutu malgré soki bozui mukonzi na bokangi ye bosali coup d'état bino moko ba militaire ba soda bobandi ko travailler mais bo meka kutu ko toucher intérêt ya France te na mboka wana bo meka na bino te loka liboso alobi na bango makambo mibale ya liboso alobi na bango ba meka kutu te ko toucher intérêt ya France na mboka na ba meka te ya mibale auti ko yebisa bango alobi na bango ke bozongisa mukonzi wana na place nde na uti ko expliquer kuna nde na batu oya CDAO soki nini bango pe baza kaka du nombre na batu oyo eza ba groupe ya ba président o ba vota o batalaka makambo oyo eza ya Afrique de l'Ouest. Ok, do bandeko na ngai elo na loba ke nzoka nde mboka oyo France courant auto salelaka électricité auto sala na mboka oyo 70% ezo ruta na uranium oyo rutaka na Niger. Uranium oyo rutaka kuna 70% ya uranium na France ezo ruta Niger. Uranium wana do 600 donc 30% na ebité so ruta wapi mais 70% déjà eze belé yango ruta Niger yango ezo produit électricité yango basalelaka ba charbon o bazo salela électricité o biso ngai no to na France atozo salela ezo ruta na uranium o rutaka 70% ya uranium wana ezo ruta na Niger. Bandeko nanga yango zo mona ke France ezo banga makasi soki kaka Niger akati na epo akokata akita mata kokata na ye po batumbi deja bendele na bango kuna batumbi bendele na bango batelemisi ya mboka wana mususu wana ya VP do yangwana to biso nde toza boye to se préparer bandeko ndeko o alobi ke to bonde biso to bonde avonta Nzambe kokisama to bonde avonta Nzambe Nzamba aloba nanga akokwesa mboka o ya France banda loba nanga na alobi teke na longoli yango kolongwa nango eza bango fu basenga pardon mais lokwa baza bakadian Pemba baza na orgueil kati na bango bakoka kosenga pardon te bandeko nanga baokanisaki na effort na bango bakolonga baokanisaki baolonga na effort na bango Nzambe balongaka ete bandeko so tozongi na ba décembre wana nasaki video na ebisaki bino Nzambe alobi te après ka ba fête na janvier awa tokozala na électricité te courant e banda kokata na mulile kozala to bongisa ba torche pona komatela ba escalier na lobaki yango to komi na janvier yango pe avant kutu lenga na lobe le ka quelques jours nde bayi ko annoncer pe ke à partir ya le 15 janvier to koma na France awa de l'estage ya courant e banda kosalama. Donc batumsu bazui courant lelo après 24 soki batumsu bazui ozomona mais après to ekokoma pe na janvier Nzambe moko aloba ke soki kaka bo après ka ba fête o ezoleka ozomona
bango pe ba annoncer na janvier donc et concordé na makambo nzambe ayebisaki biso. Mais pourquoi ti lelo esalami te? Bandeko nzambe babundisaka ye te. Nzambe babundisaka ye te ata mokie. Omoi monguna Satan tellement aza teti ya bateti. Aza teti azokanisaki akolonga. Azokanisaki akobunda kolonga. Toye komona baye koloba tosalaka système ya sobriété. Wana Kadia Mpemba oyo alobi alobaki tosala système ya sobriété. Tosala courant mke tolengela toboma baminda tosaka boye. Nde wana ekosunga biso tokende na délestage te. Tomoni pe banda janvier si toye kokoma siko awa toza na 8e mois. Ozomona courant pe ekatani te malgré na babalabala ba place ebele bakate. Babalabala ebele moyen to sentir yango eza te. Babalabala ebele ba courant ebele do bakata na stratégie balongola basala délestage na babalabala misusu omona obimi boye mulili ezalaka te na butu wana mulili na balabala wana doki balongoli courant na pona kosala sobriété. Ozomona nde toyikomema biso ti lelo nde tokomi na uti awa tomoni te na bandako na biso nde ku babaki bana bandotanga kaka tan mokie pona makambo ya bacourant na tomoni esalami te. Ozomona do bango bakanisi ko o nzambe alobi bango baolongola nzambe te. Nzambe so alobi likambo suka suka ekokisamaka to obundi olongola ngo ekolongwa te. Na yo bongisi boye ake afongoli lo sukoto. Yo sali boye ake asali bo azongsi bo tisuka ngo komi na kali penza o ya linga sala esalami. Do bazo bunda baokanisa bakolonga nzambe me nzambe suka ngo alongaka. Nzambe aloba nanga na makambo so aloba nanga delimbi tumbeza makasi me bondela ka nga nzambe na olonga. Ozomona bitumba ezalaka ndenge Bible elobi na biso ke bitumba ezalaki na royaume de cieux kuna ba ange ya Satan na nzambe babundaki ti babwaka Satan na mokili. Do bitumba ezalaka. Ozomona do nzambe aloba nanga mo likambo babia deline non sala na ezande bitumba makasi menga nzambe na kolonga. Ozomona c'est ça. Donc nzambe bango bazobunda me nzambe so alobi ngeza likambo makambo nzambe alobi deline na kati de makambo lelo kaka nga na kati makambo o makambo ezaki bitumba me nga nzambe na telemi lelo kande na babwe na kati likambo o olamuki po lobi nzambe abia kati makambo lelo alebozo kende ba tribunal kosamba me nzambe sa lobaki akati makambo o ndenge ezokatana te nde esika suka mona pre emna likambo ane kata na pete poni nzambe sa kataki makambo ebele ezalaka déjà spirituellement c'est salamaki mais physiquement bazobunda ok nzambe so isa lobaki déjà pampa sa kataki asigné aza sukuna te bobundi suka oya lobaki ekokokisama nzambe lobaki après ba fête ba courir banda okatana bango pe balobi yango na janvier le 15 janvier délestage ekobana mais babundi makon nani Kadia Mpemba a telemi alobi te pourquoi bo annoncer makambo pourquoi to bunda to sa sobriété e katana te bobo lelo skoto yetina uti ababundi mais nzambe na biso lokwa longa kata makambo so ekobima sukuna tondimaki te coup d'état o ya Niger wana ekotoucher makambo électricité ya France awa. Nga personnellement na yeba ikutu te mais tala siko ebimi 70% ya uranium oyo France asalaka électricité na ye eutaka kuna na Niger. Donc iloko soki Niger akati yango jusque là na akati te mais ezo promettre que akata yango pe Kadia Mpemba ayebisi bango bo meka kutu ko toucher ba intérêt na biso te ayebisi bango nde wana Seigneur ozomona totala kaka makambo totala kaka do nzambe aza na biso yango bomoni na ngena rappeler bana nzambe obobosana
bobongamaka ezala surprise na mboka oyo moko babanda ko annoncer que réellement penza o wana ko annoncer ki to na décembre babi na janvier mais oyo ya peut-être ezata musuka bolali bobola muki courir ezate obongo ndeni ezate na tana bato bakomo na réalité ba obanda ko kende ko kuwelela ba recho soki ya ndenge nini ba makala so biloko nini wana siko pozwa yango eza facilité ba ampoule ba torche e koma ya kowelela ya koluka ozomona donc esenga siko to banda pe ko voyager bato musu tindelanga torche tindelanga boy e kozala facilité bandeko nanga yango to bongamaka o nzamba loba ekokokisama ata ndenge nyonso ekokokisama bazobunda me nzambe babunda na ete po nzambe aza molongi oyo ya lobi yango ekokisamaka tozaka toza moko nzambe azotika bango mpona peka biso bana na ye tosomba batorche tosomba biloko musu tose préparer en tout cas na makambo muta olobaki nga na somba ta pili te mpona yebaki te makambo yango esipandre nga seke vraiment nayebi te so na obenga o nani mpo nzambe atike biso temps nyonso sikoyo so tobandi koannonce bofungwama baoyo bolinga kosomba ta torche ta pili te bofungwama boyebaka ekala te électricité kezala te ata nzambe akosala kaka na façon nyonso ata Niger bakati bango te nzambe akobloke bango quelque part tozalaka na problème électricité na mboka wa France. En tout cas nzambe azala na biso bandeko na nga mboka na biso Congo Afrique makambo ezoya makambo oyo ezosalama lelo nzambe esaloba na ye deja yango esaloba deja yango bandeko soki obandi ozotanga Bible na façon moko bo comprendre makambo ni nzambe aloba na biso nga siko na yoka na nga Bible lengi siko na komi koyoka mosusu elengi po makambo oyo ezoya ekomama deja na Bible ekomama deja ozomona ezofongola biso yango muta linga te Kongo ekobonga olinga Kongo oboya Kongo ekobonga biso tosambela po nzambe oloba biso ka tosambela yango tosambela po na Kongo mais nzambe si agiraki yango si deja loba yango ke akobongisa yango Kongo wana ekobonga ozomona mukwana na fandi boye na bi natanga Bible na nga na fongoli ka parti ka ko na fongola natanga na se tuvaki na Jérémie 33 na bina tanga Jérémie 33 o mubimba bande ko na nga tete livre Bible oko eza makambo makasi na kati na bo banda ko tanga on sikoyo na façon moko boye po boyoka makambo o nzamba loba na biso na kati ya Bible a Jérémie 33 natanga yango mbangu poto silisa en tout cas le natanga nga siko so na otanga Bible na mo comprendre makambo ebele na kati ya Bible a do makambo ezoya na Congo to lobako eza deja nzambe sa lobango na Bible yango ekosalama bamboka oyo ekokita Afrique ekomata Congo ekomata Congo wana mute kopanda évangile na monde entier Congo mute elisa monde entier omoni mamve pa ninga sala wazo sala na ninga sala kokita ba céréales biloko olia na Congo asala onka pona ebandeli kaka après Congo ekozwa relève Afrique yango moko Congo ekolisa yango moko ekolisa Afrique ekolisa mokili mobimba bandeko nanga bato o baluka ki ko détruit biso tina suka oyebi makambo nini baluka ko sala boko ko imaginer te so na ebisi bino moni ba graine biso ko na biso ande ko sala bilanga bandeko nanga ko na biso ande ko sala bilanga bo moni ba graine oyo ndeti ndunda exemple ndunda bitekuteku soki ekoli soki ko na biso asali babenga ngo mukala asali mukala na ye atie ndunda wana siko le akosa tamsu 4 mikala ndunda donc pardon
ndeni azui graine abwaki ndunda graine nango babwaka kaka ando benga ngo ko mwangina amwangini nini ba graine wana bwaki ebota ke kangama à l'après akozwa siko yango abandi kolongola yango eboti ebele babite kute ko kangama eboti à l'après abandi kolongola yango longoli yango wana azusu mukala muso abongisi wana abandi kododa boy babenga yango ni azokotsa na azobenga ngo babenga yango kotwikila na kikongwa azotwikila j'espère que na bosani azotwikila ndunda wana tata na bande kolinga o makasi na vacances surtout na vacances na kebilango oka koko na lingi naza posa na twikila OK sala boy mwana kozwa bilanga Kongo pena na baloli bilanga ngana ibo balula mabele babenga ngo balula mabele na baloli mabele na bongisi mukala na zu fumer pe na tie na kati wana ale na bandi pe ko twikila na vacances wana na edeye omona tozo twikila wana tozozwa ndunda oyo wana ezalaki na ba graine wana eboti belé tozwi yango tokomi kokotsa na mabele chwa na ebi ko sala ngo très bien to sala ngo omoni mukala wana o na yebisi bino oto o abwakaki ba graine ebimisi bandunde bela mikemke ekobimisa 4 mikala ya bandunda penda le bandis ko kola kitoko ezokola bandunda ne bande ko sala 2 semaines po ekoma na position boteka yango e bande ko sala 2 semaines nazo yeba ka période wana nasina zaki toki ba 15 16 ans biloko mo ba âge moka bongo ba période wana omona 2 semaines ateki koko akomi kosomba ba produits chimiques alobi akomi kosomba ba produits chimiques moko boye bakomi ko akotekela bango batu moko tala mondele ndenga yaka ko détruire déjà bio na biso ndunda oyo bando sala 2 semaines po bolia yango ekomi kosala ekomi kosala 10 jours. Et comme ça la 10 jours, t'as la vitamine de quoi sepeli là comme ça ba produits chimiques wana abi ba produits chimiques au soroloni au bois ki wana ezo pesa ndunda misuni ezo koli ndunda minene non tozo détruit bio na biso moni Congo ya lobi to banda ko lona biloko ko twikila bandunda to lia ngo pendant 2 semaines to tia produits chimiques te ate zanzo to mike ekoli nango misuni minene te mais kaka ma position ne kozala ba vitamine de makasi koleka ndunde komi sala 10 jours nde toteki yango et puis tala misuni ozwika combien de nzete boy papa bukangi ozomona bandeko nanga sikoyo bango ba poma kopesa biso ba ko na biso ba produits chimiques po ekolisaka biloko bien do ba détruisaki yango ba suki wana te pona ko détruire bio ya Congo to ya Afrique basali eloko nini do mikolezo ya bange basala ni ba graine omoni ba graine wana ndunda o mukona okaka na bitete bato ba osaka na ngai na sirika ki bande na silika ki makambulika na mukilo e muko siliki yo mozo beta mesa na ndako o silika bato ba osakana o peto ke lobela bango wa poza peka limité o sani o suki kana kanda na oyo moko la obonde ko binzambe mona bato o tamakamba o sala ozomona yon kanda nzambe zo elikona ba mpo bazo détruire nature basimba ango te nde nzamba saila likamne ezala bongo bandeko nanga eyo eke plus grave bakomi kosala ba produits chimiques exemple ndunda biteku bazui ndunda biteku wana basali produits chimiques basali ba graine bakomi kosala ba graine ndeta ndunda biteku bake bateki en Afrique ba graine wana bandeko na babi ba graine wana soko loni ekobota rapide et puis ekobota kitoko ndunda kitoko mais graine wana akobota muninga na ye graine te de chaque fois so lingolo na fo sombaka osombi graine oki oloni obuki esili nango sombi tano nde baimba détruire biso
ok biso ndunda soki ekoli yango kaka ebota moninga nango yango kaka ebota moninga nango siko bakoko na biso bazalaki tellement mayele jamais akoki kosala ndunda 4 mikala alongola nyonso ateka te akotika ndambu po ebotela esu bagraine ebele po bagraine wana ebele yango nde ekosala susu bandunda mosusu nasi bozo comprendre mam na oloba do bakadia mpemba balingi basala bagraine oyo ekokende na Afriki toloni biloko ale biloko wana ekobota graine te eza lokola mukokoli ya manga oloni mukokoli ya manga eboti manga nzete wana eboti manga soko le manga mukokoli wana oloni lisusu ekobota manga te do bango soko bongo te do ba mikokoli ya manga o bango ba yo tekela biso na Afriki soko oloni nzete ya manga wana oloni mukokoli wana eboti nango pe manga kitoko le manga esili mukokoli ya manga na ekobota lisusu te non ezalaka te mamba imba sala batu baketi pulio babi misuni pona kosala misunyo ya ngombe ya nini pona kobomaka bangombe kobokola bangombe bayi ko découvrir ba produit moko boye bokoyi kosala ngo ekobima textuellement lokola ngombe nzambe na lola vraiment poni ko détruire nature modèle oyo yango tozomona ba chinois si babandaki makambo ta basala biso balosa ba chasser tolia yango bandeko nanga balosa ba chasser wana olango pe ozomona kaka eza loso ezodenda pe lokola loso basala biso ba semu soki ya ndeni tolamba pe tolia yango ndenge moko bayimba sala biso ninyo bayimba sala biso viande na soki na eloko nini soki na produit ni soki na eloko nini ekokoma ngombe balobi kosala pe ngombe onde ekouta na bapapier soki pe na biloko nini na bosani mais ekosala penza lokola ngombe pe goût oassaisonne yango kalingi ole mais eza nini wana ochisa bolisa bato ta ndeti chasse penza moto ole pe chasse omeli eke pe na estomac nzambe ka moto abata biso tokomi na bamaladi ebele na banzoto na biso yango nzambe aotinda biso tobondelaka mpona biloko ya kolia ezodétruire biso nzambe ka moto aobatela biso bandeko nanga nzambe azobatela biso bango mo mikondi bayebi bamagasin oyo basombela biloko yango okota magasin oyo baoteka loso cher biloko na bango ezalaka cher me bato bakotaka basomba magasin mosusu ya biso bamoin cher bango bakota ngo te mpo bayebi ke kuna biloko kuna eyaka ya bien mais nzambe aza na biso bandeko yango naye naloba ke makambo oyo nzambe akani kosala na Congo en tout cas tokita tomata ekokokisama na Afrique ekokokisama yango tobongama mpona électricité mpona kosukisa natangaki mokolo wana na Jérémie 33 na Jérémie 33 en tout cas topartage yango Jérémie 33 topartage yango makambo nini nzambe alobi na biso na Jérémie 33 yango nalobi ke so ozotanga Bible fo totanga Bible mingi to comprendre makambo oyo ezoya po tozala na kondima ke ekosalama kute ekosalama donc natalaki par hasard Jérémie 33 naye kotanga boye totanga yango mpe na développe yango mbangu to partage yango mbangu toyeba makambo elobi na Jérémie 33 yo mpe ozolanda yango kofongola mpe Bible totanga Jérémie 33 elobi boye Jérémie azalaki kaka na boloko ya lopango ya bakengeli tango Yawe apesaki ye lisusu maloba. Yawe alobaki boye, ngai moto oyo babengaka Yawe oyo asala mokili oyo abongisa yango pe apika yango. Benga ngai pe nakopesa yo eyano, nakoyebisa yo basekele minene oyo oyebi te. Wana totanga na Jérémie tosuki na 3 na toke na 4 elobi boye. Pamba te ngai do yango nzamba azosala azolakisa biso basekele le tozobondela bandeko na nga tobondela le ozobondela révélateur des choses cachées banda ko révéler makambo oyo eza kobatama oyo oyebi to bato bayebi te yo koyeba yango po yende azoko révéler yo ozomona
toke na 4 alobi boye pamba te ngai Yawe nzambe ya Israel nazali na likambo moko ya koloba. Bandeko na ngai place ya Israel wana place ya Juda place ni to remplacer a Congo, to remplacer a Congo. Donc pamba te ngai Yawe nzambe ya Congo, a Congo mongali ye wana nazali na likambo moko ya koloba pona bandako ya ville oyo pe bandako ya bakonzi ya Juda nyonso ekufa pe bandako ya bakonzi ya bajuda oyo ekufa oyo ekufi kobundisa ba Babylonien ezali na tina te ekotondisa bobele bibembe ya bato oyo bakokufa na kanda na ngai. Donc nzambe azoloba pona Congo ndenge ezano moni bitumba na este na bato bakufa bandeko nanga bato bazokufa biso te mutoke bunisa bango nde mutu baya bunisa biso ta bato nde bakufa yango moni nzambe ateke ye akosala na ye na mboka na biso sans que biso to telema tokende kobunda pona ko défendre b'intérêt na biso boye biso so tozobunda na este wana eza po bango babundisa biso po biso le totema toke kobunda ezaka bato bakokufa po kanda nzambe eyaki na Congo na biso wana Congo na biso tomoni pasi po nzambe asilika nzambe asilika apesa biso mukongo yango tosufi na Congo wana ozomo yango tosufi ezaka likambo biso kobondelaka kosengama na nzambe nde tosali yango nzambe pe abandi kosala makambo oye aprometaki biso azongise biso mayele o bayibaki biso azongise biso kibomoto na biso bayibaki tokomi ko comprendre banani o biso batumwindo tozali tokomi ko comprendre banani o biso ba congolais tozali nzambe mutu azongise biso yango. OK. Tozo continuer nyonso tokomi wapi na 5 te tolekaki deja 5 tokomi bibembe ya OK. Alobi boye bato ya Jerusalem basali mabe mingi do biso ba congolais tosala nzambe mabe ebele yango wana na boyi kotala ville na bango kasi sima na kosalisa Jerusalem na bapasi na yango pe na kobikisa yango. Oh la 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 la. Do tosaki nzambe mabe ebele bakoko na biso basalaki yango nzambe apesa biso mukome nzambe alapi ndai alobika kosalisa Congo akosalisa Afrique akosalisa biso azo se souvenir na alliance o asaki na bakoko na biso yango tindi asalisa biso alobi boye na kosala te ekoma lisusu makasi. Donc royaume Congo ezaki très puissant royaume Congo ezaki makasi nzamba kosala po ete Congo na biso ezonga nango royaume ezonga makasi ndenge ezalaki alobi na kopesa yango boboto pe kimia akopesa biso Congo na biso boboto pe kimia akosala yango kati na Congo bandeko tozoloba yango lelo tomona yango kala mingi te tokomi na 7 elobi nakobongisa mboka ya Juda pe ya Israel nakozongisa yango ndenge ezalaki liboso. Oh la la akozongisela biso royaume Congo ndenge ezalaki liboso très puissant. Tokomi na 8 alobi boye nakolongola mabe nyonso oyo basalaki epai na ngai. Oh la la nzambe alimbisa biso yango tosenga mana ye tosenga bolimbisi nzambe alaki biso akolongola mabe nyonso tosali akolongola alobi boye bapesaki ngai mokongo bamemaki ngambo nzambe bakoko na biso bapesa nzambe mokongo nzoka nde bamemaki ngambo yango pasi eye tina génération na biso badescendant na bango to vivre bapasi o likolo na bango nde mutu bapesaki nzambe mokongo. Alléluia nzambe aza malamu.
alobi boye tokomi wapi alobi bapesaki ngai mokongo tokomi place nini Seigneur bolimbisi nakolongola mabe nyonso oyo basalaki epai na ngai bapesaki ngai mokongo bamemaki ngambo kasi nakolimbisa bango masumu nyonso oyo basalaki nzambe alobi akolimbisa biso nzambe azwa lokumu merci papa merci nzambe mpuntulendo merci oh kolo alaki biso akolimbisa biso yango bandeko tosenga bolimbisi mpona masumu bakoko na biso basalaki mabe nyonso le nyonso tosenga nzambe bana bolimbisi alimbisa biso mabe nyonso conséquence ya masumu bakoko na biso basalaki yango biso lelo tokomi kofuta nzambe alimbisa masumu wana tala su mabe wana te ye moko alobi yango awa na 8 nzambe azwa lokumu mpona yango tokomi na 9 bongo nakozala na esengo ya kotanga kombo ya Jérusalem yango moto ekopesa ngai lokumu pe ekozala pauni na ngai pauni na ebite pauni laksi nini na bosani pauni na ebite ekozala pauni na nga donc yango tolobi ke kongo wana eza ya nzambe nzambe aponaka ekolo na ye moko po atravaye nango ekolo yango eza kongo nzambe eza pona aleluya nzambe aza malamu zwa lokumu kumama alobi boye ekozala pauni na ye nayebi te pauni yango nini o bandeko nanga ekozala pauni na ye abi liboso ya bikolo nyonso ekozala pauni na ye liboso ya bikolo nyonso pauni ya nzambe liboso ya bikolo nyonso yesu zwa lokumu nzambe mpuntulendo nzambe bakoko na biso zwa lokumu fumuki mbangu aleluya alobi boye mokili mobimba ekoyoka sango ya bolamu nyonso oyo nakosala ekolo na ngai wow ndeka tolobaka mokili ekoyeba te nzambe aza na kongo nzambe aza na kongo ye nde moto azosala nzambe alobi yango ana Jérémie 33 alobi yango ekolenga pe ekokamwa mpona ebele ya bolamu pe bomengo oyo nakopesa yango bande tozongela mwa moke place yango alobi mokili mobimba ekoyoka sango ya bolamu nyonso oyo nakosala ekolo na ngai ekolenga pe ekokamwa mpona ebele ya bolamu pe bomengo oyo nakopesa yango bandeko na lena bande otanga onga binzambe nanga kongo na biso tamaka nzambe alobaki na Jérémie 33 to continuer na 11 elobi boy na 10 pardon elobi boy Yawe alobi boy bino bato ya Jida bozali koloba ke ba ville ya Jida pe babalabala ya Jérusalem etikali polele lelo ekomi bobele mabanga na mabanga eloko moko te ya bomoi ezali na kati ezala bato to banyama kasi na mboka yango kaka bakoyoka lisusu makelele ya bafeti pe ya bato bazali kosepela bakoyoka banzembo ya bato babalani sika bakozala komema lisusu mabonza na ndako na ngai aleluya nzambe aza malamu bandeko bozoyoka nzambe azolaka biso mpona kongo nayebisi bino nzambe alobaki na kongo wana bato bakobalana lisusu mabala ekobalana bato bakozongela kobota ata motu sa atikaki kobota kala akozongela kobota yango natangaki mokwale na otanga ngabi Seigneur nazalaki kaka kopambola nzambe nazopambola ka nzambe zwa lokumu aleluya nzambe aza malamu azolaka biso mpenza makambo ya minene oyo ekosalama na mboka na biso abi donc lelo oyo bato bazobaki kongo eloko eza lisusu te eloko eza su ya malonga te nyonso ebebi eloko moko te nzambe abi kaka na mboka ana bato bayoka makelele
ya bato ba pousser ba cri de joie bakoyoka makelela ba feti bisengo kuna na mboka wana. Nzambe azwa lokumu, Nzambe mutalobi yango. Haleluya. Alobi suboye tokomi wapi? Alobi ezali na kati mabanga boye makeli bakoyoka su makeli la feti boye alobi yango. Alobi ke bakomema lisusu mabonza na ndako na ngai bakozala koyemba boye. Yoka nde Kongo ebanda koyemba bokumisa Yawe ya nguya nyonso Nzamba mpungutulendo. Bozoyoka nde tondo yemba na Kongo alobi bongo bokumisa Yawe ya nguya nyonso do Nzamba mpungutulendo ya na Nzamba nguya nyonso pamba te azali malamu pe bolingo na ye ezali na suka te. Bolingo na ezali na suka te ya solo ngai Yawe na lobi na kozongisa mboka oyo ndenge ezalaki liboso. Mboka ni ezalaki liboso bongo eza Kongo. En tout cas tozongisa biso na royaume Kongo. Nzambe azwa lokumu mpo nango. Tokomi na 12 alobi boye Yawe ya nguya nyonso alobi boye do Nzamba mpungutulendo alobi boye na mboka oyo ebeba esika bato to banyama bakoki kozala te pe na bavile na yango nyonso bisika ekozala lisusu pona babokoli ya bameme na bavile ya likolo ya bangomba ya esobe pe na oyo ya epai ya se na mabele ya Benjamin na pembeni ya Jerusalem pe na bavile ya Juda babokoli bakobanda kotambwisa bameme pe kotanga yango. Ngai Yawe moto nalobi boye. Bandeko na nga do yangwana oyo natangaki na moni to suka wana Nzambe azwa lokumu. Jérémie 33 donc na suki wana na 13 1 kobanda 1 ti na 13 yango to partager lelo. Nzambe azala na moko na moko moko na moko. Nzambe azala na biso bande obobo santé bosomba ba torche ndeka tolobaki bozongela ba video tolobaki kala boyeba biloko nini oyo okoki kosomba oyo kosunga oyo na temps oyo difficile ezoya surtout na France ekobanda na France. Nzambe azala na moko kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino. Amen.